C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir est notre devoir. Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie d'isoler regret. Neti mozole na sukamoka. Miganyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyekeru. La polga. Miganyema. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de Merci. Vérité, arrêtez de vous faire du mal pour rien. Olingango. Balingao makasi basala semblant. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de Merci. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Tikicha, 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 cha. Bonjour fidèles internautes et bienvenue sur Kin Connexion Paris, émission partagée par plusieurs chaînes YouTube, partagée par plusieurs pages Facebook, YouTube, Sabino Debi. Les émissions YouTube, c'est nous pour promouvoir l'artiste Nabiso. Pourquoi pas pour nous la promotion musique Nabiso? Il y a le Marambe na Congo, il y a le comédien, les musiciens. Marambutu et les grands merci à la chaîne partenaire auto travail na bango Elengia Congo chez Tracy Mbelenga Congo promo Rafingindu Congo 10 Den Fikula Congo Révolution chez Michel Kombe Aigle. Merci na batutu baza ko soutenir biso na partage nombre de partages. Merci aussi na biso mo sur la vérité TV chaîne na biso au bandeko beli batala rabe biso kotona. Merci bandeko tout baza connecté branché à ce moment pour nous Rolanda biso to yara toujours pour nous informer bino et surtout marambo les gars na poto marambo les gars na musique marambo les gars na réalité amboko na biso. Merci na batu ba pesa biso opportunité tout bazo conseiller biso batu bazo motiver Kin Connexion Paris Vision tu sais bino ezara ngaiti to travailler biso na bino ba congolais ba kinois pourquoi pas ba africain. Le lot on a réel plaisir recevoir encore une fois de plus Maître Churamboma. Maître Churamboma nem sarabino yaza aza voka ya petit peuple aza molobeli ya ba congolais aza moto era ko limbo la pe ko clairsure bat maramo eza molili to yamba encore une fois de plus to bi ke bandeko bele bazela ka awa to yambi encore une fois de plus ta demande ya bandeko balanda biso bazé bele balanda biso Jimmy Chimanga Porte des Chapelles Evan Tumba patron à Katia Anvex Evan Tumba. Merci nouveau marié Evan Tumba pour tout comme soutien ça la pour biso ya Guy Baena colonisateur de la SAP monté à ma Sylvie Baena na Katia Italie to pesi mbote Douve Moeni to pesi binombote to pesi mbote aussi encore na Louis Matou dans la Belgique Salon Matou dans la Belgique to pesi binombote encore une fois de plus Jimmy Chimanga Porte des Chapelles t'appartient Jimmy Chimanga Vienanga. Merci na Néo Tikangate, merci na tout comme soutien, merci na Lionel Makaya Mpongo Maya Kampongo na réalisation. Merci Lionel Maya Kampongo na réalisation. Merci aussi na Michel
Pongo Aigle. Merci aussi na Mastanangai, Axel Moussaï, Nouvelle Énergie de Paris. Merci na tout baza connecté et branché à ce net moment pour nous rendre biso, pour partager comme d'hab, pour aimer, pour ça ba commentaire, pour bien biso, pour motiver, pour reprocher, ça fait du plaisir et ça a Moussala biso le baté to koma. Et pour monter comment dans la comate quoi. Biso to zara toujours bunda la Moussala mais grâce à vous ba conseil, ba reproche, ba motivation, to baksa toujours Moussala di quoi Moussala et puis de l'eau oyo to nos en Michel Kombe Aigle pour to baksa Moussala encore de l'eau droit au juillet to saisir opportunité avec Michel Kombe Aigle, réalisateur professionnel sur un mariage, anniversaire, fête, clip, paie sa confiance na biso to l'accent Michel Kombe Aigle oza grand réalisateur na Paris et puis na Kata France partout ailleurs avec équipe complet plus de 8 caméras pour le mariage pour l'anniversaire nous a décidé. Merci pour chapeau Michel Kombe Aigle maître Churambomba bonne santé. Ouais, santé très bien Migeniema Yabanyema Tchango toujours. Merci bien à bandeko sur Rolanda biso de partout. Na yebi ke lero ba congolais na télévision ba vandi pena ba bon lera ngo ekoki. Merci pour Rolanda biso na ba télévision munene na banda ko ba Rolanda biso na ba portable na bango. Ba soko za na musala zoka ka oreti tcha ubezwa casque ubezui écouter routier Rolanda biso ceux qui posent en voiture ne bazala ba chauffeur routier donc yeba toujours mamonde ezokende pona makambo ya mboka na biso tozo sola vraiment tous les coups sont permis et puis ba question za yo ba réponse za yanga Mikenyema. Émission tout ça qui est talami bien. Merci na Congo Promo une fois de plus. Merci na Zidane Fikula. Merci na Congo Révolution et Lenga Congo. Sur la vérité par Nabi Somoko, ba retour ni aujourd'hui. Non mais retour est ça positif parce que to comment ba leader opinion ngo lo ba sportif réfléchi et puis ba tout ba mona moi musika. Makambo to lobaki tango lelo ko kisami ba o baza maele ba tirer déjà conséquences, ba tirer déjà leçons parce que to lobaki ngo déjà na yebi ke mutu soki na kutani te ezala kaka na ba problème no so mutu akutani nenge ba mikolo ba lobaka c'est les conséquences qui corrigent mieux que les conseils na pesa ki ba conseil na lobaki mais oba yoka kite yango moni ba était comme belé mais tant nazo kutana ba toujours kolela kaka makama mboka champion ndenge mboka évidemment sur 100% mon 20% mon soupe bango pour bango ba mon ndeza nango normal et ça légitime et ça démocratie mais le roi déjà 80% la majorité baza pour changement baza pour mboka kenande mususu là on est content hein? Mais maître Churaba tout émission sur les gagner na autre émission tout moi si ma parce que toto ça une émission et ça les partenaires réseau ba tout ba tian bandeko ba partager émission merci à l'avance nene sabdo na débit merci pour partager émission santo e ba donc merci na ba tout ba partager émission déjà pour message et ça la partager partout. Merci mais Churamo ba toujours reprocher bien sûr ba mon na micro zo loba mais ba zo lobi na baga Churamboma ba zo na kofi oza me tokolo ba métier noble na yo ba ebelu état sportif ba zo lobi na bitumba ke Churamo robundana na boxeur français Churamo robundana mundi bu moro boy parfois Churamo robundana sénégalais mo jour boy ba mono trop na TV pour na kolobi na etalimboka bien sûr to bandeko bebe bazo courageux bandeko bebe balingité o lobara bon bandeko bebe baza contre ba opinion na yo pour na la vérité mais bandeko bebe bazo zelo na casque ya sport. Oui, c'est sport au négligé nango comme trop. Non. Mboka eleki makambo nyoso to kolobela. Mabele eleki makambo nyoso to kolobela. Souveraineté ya mboka. Ba omoni bato nyoso ko tanga ba leader ya ngai masa na ngai na pesa kambote chaque fois Vitali Klitschko na pesa exemple na Ukraine. Ancien champion du monde. Tant que ça la révolution a bunda soute, mais il a vu que son peuple va souffrir. Oh, mais na zana ring kaka bandeko na va souffrir. Na tika na no ring muke na landela bango lelo bazo solution na Ukraine. Na mona on a poto David Doué. Asa jidoka ti lelo asa jidoka. Et puis mais tout le monde a un parlement français à Osani. Donc c'est normal et ça légitime. Donc lingo lo bate mais ngai ajona na ngo Tyson na auto bunda na age soki ba 5 ans combien? 5 ans ko si age Tyson. Donc naza nanga toujours et puis na auto komba mo ngana bundana garçon moko Francis Ngando Camerounais moko baza champion du monde ya poids lourd 130 kg ka lokola ngabo ba congolais kutu kuna bagena otumbola ete osoka ta congolais moko azolo bana bundana ba loba ate mais zela lokola ngana za challenger na ye poto ngato bundana na décembre ba to États-Unis et comme siko na mars ba poussi yango c'est comment on sera parce que lo si na no ezali mais ba poussi yango suna ngako to pona ngai sepeli singai parce que moni omoni quand même soko talinga ndenge na lagina soko mona ke na kiti makasi donc vraiment je travaille nazo so pena tant qu'on travaille biso ba congolais to lobaka mingi na bata na ko boma na ko sala boité mundela lobaka te mais il travaille résultat nango omona kaka ayeko sala victoire kitoko na adopter système wana nazo travailler dans l'ombre
nazo travailler merci mingi na grand maître Zico le grand Gozuel les judoka les plus célèbres en France ayim tazo simbanga pour na sol na ko divulguer nyo sauter donc makamusu nazo sala ya coach José ngufulu na levalo na boxe naza toujours wana kickboxing na kotanga ba komote nazo naza toujours mais bande rebelle ba sportif ni ba reprocher en tant pour na makamba combat no États-Unis baloba mais mike comment yo ke bunda abunda ka shooter alors ke bunda na moto aza sportif abundaka tout le temps John ok bundana azana ba calendrier ba bagara bundara à tout moment ils ont ba calendrier comment yo ok bunda ba besoin pour be ko ça y paraît non mais bango na yebi ke congolais pas na bango ezalaka un challenger c'est qui soki balobi balanda un challenger baluka un challenger bakomona ke challenger aza mutu oyo neti ye niveau aza nango wana batu tu azokota na palmarès na azobeta mais soki mutu moko atelemi alobi ke oh ngai na moni mutu toko bunda na ye. Tu peux avoir des combats. Tu peux avoir le palmarès c'est ceux qui batali yo kasi tant to batala ngate sina batima mone ba image na ngai batali kilo na ngani nazo pumbo likolo kilo na ngani ba moni que non ça va profil ngai te et c'est ngam meloko na ke bunda combat to batu wana bazana États-Unis nde ba proposer ki ngai. Je crois que c'est normal. Ba Congolais na yebi ke côté na monde d'état la bango te. Yuba toi tu une question na ba non sportif mais sportif a solo a yebi ke ezalaka individuel ezalaka. Non mais ba sportif hein pour nous biso vérifier. Ceux qui ba sportif c'est que ba ça la discipline de combat. Bo sportif eza ba sportif ba na domaine belé. O a yebi discipline na combat. Tala na ba boxeur mso mona mso azala challenger mais na lobby hein. Bongo bota bunda na Tyson azalaka championine. Bota bunda na Afrique du Sud bunda na Tyson. Est-ce que bota zagi ndene? Ça ou na kickboxing lokola ngai mais auto abunda combat na Tyson te malga pola siko yo tuna yeke ndengeni na koma kitia kuna et puis les Congolais baza batu bazaka mal informés au moins so babengi moto champion du monde lingolo baza na classe moko azala kaza na lignée moko azali est-ce que tout le balokola Mark Tyson aza champion du monde abeta boxeur congolais abeta boxeur angolais abeta boxeur zimbabwe même ba boxeur français na ndimita bunda na bango même belge mais epeki si la champion du monde te parce que ça na version songolo ou eza makamfuno ndo pesa sous leçon na ba sportif yango no monezo bebisa bango mitu parce que na ba mona sportif ya mayele te et pas na bango sportif azala kaka bandi sportif azala kaka mutu moko boye délinquant abotola ka batu biloko na balabala ko botola ba portable ba biloko belé oh un sportif c'est un porte-étendard ya mboka parce que kaka soko bimi champion de ba robeta hymne national mboka na bino de ça la discipline de combat donc je comprends déjà normal mutu soko éviter na expliquer ba comprendre donc c'est normal donc baye ba ke nasa toujours na ring ceux qui Tyson na âge na zongi na ring baye ba ke nasa toujours na ring mais na yo komona ke préoccupation na nga mingi na moni ke mboka zo ke ne mabe lokola voix na nga zo peser et que voix na nga za entendu ndenge Mohamed Ali asalaki Mohamed Ali batinda ki guerre na Vietnam sera un champion du monde alors bitenga na ma Vietnamais to na problème te no ke no bunda na bango pona nini écoutez qui est même licence naie écoutez qui est donc pour na kolobake babotola ki licence na américain pour aboya ko kulamba bito ezala ki normalité ngape c'est normal nazanga moko te ba champion ba zebele pe alobaka na télévision pour na mangamba mboka wana c'est normal quand nous lobi challenge so il le congolais mo ka telemi sportif congolais mo ka telemi Hollande biso soit azara na Belgique azara na Allemagne azara na Suisse soit à France, à Paris, précisément, bien dans la province à France, à Télémasingio, challenge pour Bundana aux adispo. Déjà déclaré de fête, Moutoua Roumega au Télémaning a déclaré de fête. Oh, à face, n'a bien ça 12 disciplines. Parce qu'au Canada, bon, ce qui est bon, c'est normal, et ça n'est normal. Et ça c'est une question. Si les Congolais m'ont le lot télémi sportif, à ça des vidéos, bon, tu n'as pas sur WhatsApp, tu n'as pas sportif, tu n'as bien formé selon là, tu n'as pas ça. Na bundana churamboma bitumba aux après c'est ça wana fakutana akutana na ba manager na ngai akutana ba manager ndi mais kasi ça bitumba challenge ya sengyo bundana yu ameka abobo boyo kana no sula mapeka tozana njili te tozana ingasa te tozana ngaba te awa ba manager ba la ça passe par le management mutayaka kaka teo na yeko bundana mutu kasi yango na soki congolais yango na ozo tunangeza ki congolais ba congolais ça passe par le management il faut ba leke pas manager nanga ba kuté na côté nanga na tuli ba opesa nga combien neti nga chura mbona bunda supo na succès na do peso ba pona peso ba elema to tuli nga question challenge comme so foot kasi na do peso ba oh bongo yo bundo fele nga na ko bunda su fele nga succès congolais nyo so za partout na monde entier za sportif ayebi nga na pona nga za na besoin succès nga na besoin stabilité de so ko tellement yo bunda nga fo challenge yo so bunda ma ezala fo manager fo foot ezaka bongo ya gratuit ezaka te wana bato ya gratuit ngai soki nde na minito soki mutu amonani kaka tie $1 million par exemple mpo nayebi ke wana esili na okende libela papa ngando azobunda mpona ba 100 millions ngai naya kobunda mpona bakongolais
tous les gars biso makambo landa ba distraction na te soki muta moyen na 1 million on est là 1 million pour na ebike a roleka pété alors na 1 million et la stable pour na ngai pour na ko aider pe ba association ba kambe beleza o ya photo en salle mais soki muta eka na kwanga na makaye pa la ina tongo na ya vandi boy et te a ebike côté na roleka te et ça a déjà une association oui les sportifs en marche mais là c'est une association de muta même ba sportif des fois na kisasa nan yo za yo abiseriona mais ba tumsu wanga nango ba bio bima bango te ndeti maître Manix aloba kosa maître Manix émission loba on émission nanga maître Manix alobi yo ndeni ngomela kisasa ya biza kisasa te mais déjà soko lobi bato batela ki edingwe aliaka mutu michopo délégation wana ngala zolo ba ve maso sayu makufa ta na bomoy action za koto je le salut en passage na bomoy kadika dimaza na bomoy tuna bango Denis Kambai mutatinda makambo awa tokutane na Champs-Élysées mbongo ya nibenga ngoni ya motivation ba pe ya pour pesa na misala ti tokendaki wana et puis tant tokenda te baloba mama te baloba te sepeka mbongo l'état bolia yo finga bato mbongo l'état bolia ka mbongo l'état mais yo polia mbongo l'état ah bon ba joueur ba to Denis Kambai utina poche nete a jouer ka mbongo l'état mais ba joueur pe ba jouer mbongo obosani mais policier ba jouer mbongo mais pourquoi pas finga politicien te ngana jouer mbongo na au détournement ya peuple te ngana ozo mbongo na musala na mbongo na ete te za mbongo ya ministère attention mbongo ya ministère za différent na mbongo ya mutu ye moko isala ditala amalgame nango bien donc premier tour ngam na mimaki bango deuxième tour nazolo ba shik norisa zolo nanga bana matete toningo tokene kuda bagisi mwanga tuna bango ba robingele tuna bango tu wazaki toke ensemble pour na deuxième tour siko yebisa ngai mutu nani ya mimaki bango soki eza bongo pona nini tuna bango lelo pona ni bakenda ate aboko sa autre toko jaloux ya sali entreprise na sécurité to longa na makamwa to lo mamamboka poko cha individualité et puis tango to sa l'émission kotanga ka komba batuté parce que so la komba la vérité biso to sur la vérité quand même yo so sur la vérité mais bato bazolandanga ba mona deux fois na ba sportif na kisasa na zo ba deux fois Denis Kambai akufita to za la pe na poto to za la na papa wana nde ba yo zana Denis Kambai mais na za nete magazo bo mamboka yo poza mais aza politicien aza député aza gouverneur aza nani yo traitera bango miyibi bango nyoso en fait est-ce que yo kangai pesa nga ministre à sport o ya pesa rendement ko le Denis Kambai oh yo biso za congolais oh ya pesa c'est là nano poto ngo yo moko sportif to za no bundaraté ba jidoka bazalaka ba bundaraté ranimani ya pesa en fait a police wa jidoka ba Denis Kambai te to se comprendre te ba boxer ba edingo bongo chan c'est là bongo chan na pesa chan te makamona ko to sona ngoti edingo yo zo ba sport edingo azaka pauvre edingo azaka pauvre na ko lingo traité edingo pauvre te mais edingo ti te ta pauvre ta za bien aza bien te aza bien edingo commence à être ça bien edingo commence à être tikai aza bien mboka ndem te sali ndenge na ko bongo te non gérer sport Denis Kambai yo la ba master yo c'est là nano yo kanga na yebisa yo ozo lo makaba dans la télévision na lingite ba koma bikoma apesa chan na Congo congolais moko dans to chan était deux apesa chan ya rugby na Rwanda moso yebaka te il faut tout naka yango moni ba cha les seuls muta pesa ran et puis les seuls muta oya attendra liboko na ye na ba sportif congolais ya diaspora c'est Denis Kambai mutu musa sala ngote après ye ba ministre ba yo na 3 oso moni makamba sport ezelo ba olo bango sportif akomika mutu garde corps sportif akomika mutu sécurité na kisasa yo moni mutu azolo batali kamba sportif voilà donc apesi asali mebele attention makambo zolo ba faut maîtriser ngo parce que olanda bato ba benga kabino zolo ce sont des jaloux baza bato yo mamusu na sport a émerger te ou bien ayebi nenga ko banda te fa ya ko loba pa bige miga za petit nanga na ko benga na lobi mais la réalité bato bazolo nanga ba yebi et puis ba yebi a combien plus fort biso zo peser na makamba sport ya mboka wana to na association mo eza kuna sans frontières nete so yebi ngo bakiwa kamba zo dirigeant ngo na katakata ah voilà donc ils en connivence na association ou ils en poto ah siko yebisa nga tozo luka vaze moye ponani si pour sportif azala malam yo ka ezali kamali panango il faut bozo un bon ministre yo soko lobi boy d'abord les mépris ba sportif so zo landanga o yebi ke na ndenga mabete ba sala consultation na kisasa à l'époque yo mo benga ba sportif ba benga ba ngote ponani parce que bazo considérer bango la quantité mon négligeable ce qui yo na plateau na yo en tant que journaliste zo lo ba non ba sportif boy ozo minimiser na bozo tant comme na bozo landa biso milier or baza batu fu baza na place na bango mais place na bango zo mona te à travers ba message na ozo véhiculer o tant que Denis Kambai azaki na pouvoir bazaki na place toujours mais na tout peso mais miginye na zo lo bano que to kenda deux fois logé nourri par blanchi par gouvernement ozo katé mon par le ministère ya sport ozo comprendre migi dans le anglais
français to mais ya sala ngobi bo masana quand même Denis Kambaya mais oui bozara masana tala ya poto bozara na non waneza ma ministre mususu mais ça ka yete na zakana pa chopanda vena ngat Gentili Ngobila mon vieux oya comme gouverneur vena ngandre ki ba au-delà ya ba partenance ne bazana politique c'est son mes vieux on a yeba bonga va commander bazali non boya bangote merci maître Churamboma waneza Churamboma mbuli to fonctionnaire ne bongo parce que azala maloba na munoko na quoi maloba ezala munoko na lokola soyi mais Koffi Olomide betité annulation concert à Koffi Olomide tango zalaki mais là champagne to zoki moi souci que musique na biso artiste munene ne lokola Koffi Olomide ou ba africain ba congolais ka tendance là au fond de parce que passionné ça partagé par congolais mususu peut fonder ba champagne non yo était sportif tango yo annulation concert yo moko to première fois na mono sale émission lokola mutana matanga pour le bagi pe trop yo moko tuna yo moko indeni non on aurait pas si ko pour yo mto tele magi partout na balabala ozo lakisa ba micro do Paris yinda kaka Migenyema ikobeta banana wera to bandi su na Koffi sentiment les amis sentiment c'est pas non ni cop na biso yango na Michel Kumbe Aigle so Koffi beta congolais azolanda nga usebe na so ta vidéo yo sentiment les ndeni non ngana na regret musa na biso et puis musique na biso ezokufa Koffi Olomide a dépassé ba billet ba répétition marabebele bele en plus a betité musique na biso qui net na okufa Migenyema soki poto na biso tozoke nango ndenge yozo mema na la télévision boy je crois que dans 10 ans tokokoma ba shege tokokoma ba tokozongela banganda ntaba okomona ba congolais bakozonga na makambe belé mais en attendant batebele to yana bango mokolo ba yana bango moko ba botama awa lelo baza ba assistance sociale ba miso mona bazana ba poste minene o peno ebike ngana eto zana terre d'asile soki to zana logique ozolingo ke nango zolo bana yoki passe na po ina mona ko parce que na lobaka na bino boy poto o ezalaka kalawana ozomona tout était bien rose rose poto ezalaki tout était rose wana ozomona ezalaki ke tout était rose o poto ezalaki kalomona bato ba chèque bato azoteka biloko ezosimba lelo ezosimba sute poto ele komi ya musala je salue archevêque le beau place azali zéro mais c'est zéro fainéant poto ya lelo eza poto fo bato basala on a eu une bonne distraction pendant décennies na makambo Migenyema na ndenga mabete na yebi koza journaliste ba posa bino ba question te mais za na batu mususu oyo yoka na banzembo so kuti lo na poto regeta te zala sincère na yebi koza sincère ezape na batu ba yemba bango te ba kwea voilà merci donc siko na so parmi batu banda sere banda ko yemba wana batu na bakota ki na distraction lelo to komi na étape to komi nango eza malamu te mais bamboka mususu tozaki mikolo na bango na tosolo mikolo na bango na makambe belé lokola ba Afrique du Sud bazako ya traitement pa na biso ba professeur na so azolongo azoke no pesa cours na Afrique du Sud Angola na parlons pas mais tala ba pays na nyoso ba frontalier na biso mo elo ba komi bien koleka biso to kotika la ka na musique te na koyemba kaka te na sap kaka te na basité il faut voir les pays loin et plus haut et bato ba ko salango eza bato bato lingolo ba yo nanga na bandeko bazolanda biso mais ya ko tchaba règle mususi ça ne va pas ce qui concerne betité je le d'abord na saluer ba congolais surtout na ko sala triomphalisme te ngai azaka mutamaka mola te ke yo triomphalisme mo na yena ba nomela champagne na sali boy non wana ngate ba congolais sur 100% 80% ya congolais o bazana poto awa ba sécurité na makambo ndenge euto salama wana pe ba sécurité nango ndenge salami 20% kaka na yo pe na kati ndebo yo monango eza normal siko wa peso primé majorité zo primé pourquoi bato ba boy likambo wana parce que bato zo comprendre musique ezaka culture te do pona yo pona koteka culture fo muta uti wera uti na kisasa aya wana poto ayembi na Bersinda yeko teka culture bateka ka culture esika bato ba yebite ba kende Singapour bakende par exemple ba Malawi boke ba mboka lokola ba Afghanistan ba Pakistan boke lokola ba Israël boke ko lakisa bato culture kuna mais awa na France tout le monde est cultivé tout le monde va y makamanya surtout et ça ko yemba te soki mutako prester na salle scénique Migenyema nde culture mboka na biso et puis to que tous beaucoup de baisser mboka na biso culture ka musique pour nani est-ce que culture ezaka musique yo tanga culture générale na classe est-ce ezaka musique nande kwa zolanda ngai non au moins quelque part tous on va congolais na buzoba alors il faut passer à autre étape ba congolais so ba sepeleza ka ngaite ba congolais nyo surtout oyo ba mona ke zalaki malamu te ba sepei ba mona ke enfin bras de fer wana eke malamu te na loba ke ngone émission no précédent na sepeli mingi décision oyo cabinet affaire ezwa kitolo ba bureau na ye ya ko annuler concert wana na sepeli eza producteur eza loin de tolo ba ka faire cabinet na ye ba même producteur moni ke le moment n'est pas bien ba longo ina bango concert wana échanger peut faire le côté il est toujours l'homme de pyromane otali bureau ya Félix Ouazegwa monstre papa Mayele
Je le salue en passant parce que Biro na peut comprendre que malgré balobi makamba vaccin mais ba comprendre que na vaccin on a stade des obètes bon na bato so tomba bato ni sa stade ya biso tozana na place tozana Saint-Denis place tozala na Simao stade de France bato so azana baza vacciné batiki bango ponani et ça ressource ya vaccin te mundela lingi te puis congolais komi mingi merci mingi na président Félix Ouazeko tozui Fabrigas merci mingi puis na ye nenga comprendre makambo ke moment n'est pas venu. Alors, il était mais naïbi que kende musikate et kende musikate parce que ça mutayo kaka grand frère naïmo kazala kana mingi mingi na mona kaebo Christian de Cordes asoka zo landanga ba conseiller petit frère ngana zo linga bango bazala humilier te on est Fabrice à sala binoni bo reprocher ni Fabrice nazolo baboye azo itunaka ba congolais azo reprocher ba kokolo ba congolais na voix ba congolais voilà le moment n'est pas cristal moment ils a malamu te nazoloba ki tozana trois sortes ya musique naloba ki no mukule émission na yawa mais nous nous sommes kana mamona sina loba ki na yo tozana musique ya ba congolais oyo bavanda kana diaspora naloba ki na yo à la longue bango bazana prompté prévenir ba betaka partout Fabrice avant na Belgique c'est là kasi nazo kende te miginyema tozo sona te et émission to kana na éclaircir peuple première ba catégorie eza ya bato bavanda kana poto aw te bango nyonso tu bandeko na kotanga bakombo te bazé belé bavanda na poto ba imposable bazana bana a batangisa bana soki bazana musala muso ko sala te bakosuka na bango voix bakosa mezana misu basala au moins lokola musika sika sala na deko adeko pese usika pour pese 1% patronage azinda na petit na Cambodge mais siko ba misu bazo sala te bazo connaître bango misala na bango baza première catégorie c'est bon deuxième catégorie za bato tu na ba fali ba ferré ba héritier papa popi JDT la coste Cabo Sembo Akanda tout consort baza bato baza de pango ba yembeli pété ozo comprendre mais troisième catégorie ça ba vie oya biso amikolo oyo moi to komena ba problème lelo oyo parce que bango bazo comprendre que mélanger na musique na pouvoir nani eza malamu te yango moni to komeli bango na et komi na niveau oyo pourquoi ba nous so compétene ba mona baza ba innocent non parce que muto azo yembe la pouvoir azaka innocent na uto ba phrase mona Bruxelles comment musicien congolais akolo bagaza moi Sandumba zaka na bois de Boulogne yoto ka non pas que na bois de Boulogne biso tozana besoin moi Sandumba musicien te moi Sandumba yoko kondima un Johnny Hallyday qui passe à la télé français pour dire que je suis musicien et Pete mais non Johnny Hallyday c'est les œuvres mbongo ya gagner na musique bango yo super ko zala nango na ndimite Youssou akolo bana ba sénégalais que naza musicien moi Sandumba ba ko lapider na ndimite Alpha Blondy peut dire ça que naza musicien moi Sandumba même au mususu ya na linga Saif Kaita akolo bango te pourquoi ba kongolo bazo dasa akolo banengo parce que ba kongolo bazo faire réfléchir bango te basa kana besoin moi si responsable moi Sandumba te tango bazo lelo ne to solano awa na Congo ba na classe ba marchaki ba ici na pays du peuple mais ça c'est beti garçon moi na moka mukena uniforme akufi wana et c'est siko tango bino bozo tuna biso ke batango ba kufeli wa siko ozo mwana no bana ko tanga bando tuna biso question moko ye wana toke na Goma instruction sala mi na Goma ba Rwanda ba uti bina na Rwanda ba koti ti na Congo bato bazaki ba kolo si ba koti na si localité boy bato ba kolo ndako ko biso ba congolais boy ko ba ina Saint-Denis to kimi to tikeli bango donc one is normal. Alors tant ma mission bozo kota na makamande ngwana nazo songe la phrase to lobite ke wera sona zo munduka ke lobuna na est et évidemment qu'on fait le minimum Félix zo monter mais qu'on s'impliquer le ko la baninga mso ça la biso pe bien parce que baza ils a rôle na bango ozo comprendre alors ce qui bango ba moyinde ngwana et que après bras de fer lisusu nazo répéter likambo yo miginyema poto ya kalebe ba ki pona makambo lelo moni ba mettre ba komi na mayele ba mettre kala ba bunda pour rien soko tuni ve nga Jean-Paul Ngambe otuni maître John otuni grand maître Zico ve nga ba ve nga tout ozo mona makasa to tanga oyo ba ebiso ba lobito salaka pe ba erreur ba musicien ba bundisa biso trop osana problème na wera bengi ba mettre bien menenge ni ba mettre na ba osala boy samba tuna samba ilika munini mbala moko mona choc ekoti osana problème suna ko folo mide menenge ba mettre ba choc ekoti ba mettre ba bunda bazo ba pon bazo landanga et puis ba tu ba beta ma trop na mboko yo na makama musique yo banda to sali décennies bande ko ba congolais nyonso en général ba décida que musique kangama kimi ekoti lelo na sekiso le kamoko na kei lelo nazaki na bureau ya Saint-Denis na kuti femme moko boy jeune moko boy fille congolaise na biso asa pas assistance sociale tant que bazo so bon ngala yaki nga makambo nga ko attestation biloko moko boy siko tango na kuti abi bonjour tonton ça va c'est toi tonton Tchoura ngabi oui abi nga na congolais oui na ki fier il faut mona moi sikitoko qu'est-ce que la fille m'a dit abi maître liton
10 ans passés nga na kosala awate nga na lagi na ngana nyonso j'étais avec toi na borezanga kombo j'étais avec toi na libulu manzenge partout ozalaki na même moi pas venanga Freddy Poutou mais aujourd'hui comme babilo connaît sur na makasité na kesa la formation nanga voilà là où je suis devenu mais tout est le magawana voilà est-ce que ezaki na ba concert bono kutana en fait bono kutana ba boîte ba congolais au sala papa ba boîte ba congolais au sala vent nazolo ba likambu ya vent tango nazolo ba wana nazolo makambu ya ba vol étalage ba prison nazolo ngana kenete po ba taputa ko ba lela mingi so na ke na tawana so na ke côté que muyibi diminuer ba makambe belé ba chèque mi prison so ko ke lelo kende na pesi congolais so ke no sala sondage ba congolais sur 100 baza na prison 1% basa soute tout na ba violence so ko bazo kanga biso ko pona gena o yiba mamususu pona gena o sala bo lelo siko makamu se sili non pas parce que tu le dis que ba mission ndependa baza coupable mais bango bazo faire partie de l'échec wana alors sur le Congolais sur conscience ça peut congolais le gola yo alors que tout tika non mais eza sanction ba benga bango c'est la lutte vous ne voulez pas la lutte qui dérange pourquoi lutte nyo surtout dérange kaka eza na ba partie monsieur e kanga gezo beba c'est maître Chura Moma concert a Kofi annulé mais est-ce que boyebi pe ki wana Kofi Olomide asaini mais concert a Kofi déjà annulé ça au courant que wana za pe Kofi Olomide assis ça va faire pas ba kamele ka bongo te quoi ali ga pete ba gagner non so zo lo ba ndingo na ninga ma bete déjà déjà échec so lo bi ndingo na za fait échec yo mtoko lo bongo te tuna ba congolais azaye moko ba congolais bazé belé na bi congolais ba congolais bazé belé ya azaye moko je crois que c'est la voix des majorités qui prime ce qui yo zo lo ba ndingo na za soni mingo ko lo ba ndingo te est-ce que pona ni waze ko lo bi ndingo na te pona nini faire lo bi ndingo na te po iselo yo zela po yo zo lo ba yo lo bi na yo nde na mboka wana nyoka longo za kana tina te Jean Goubala za kana tina te vena biso lo kwa kanza azane tina te to yo ko mutu ninga tretara makamuna yi conséquence ya lelo est-ce que muto yo zo lo ba wana lelo est-ce que ndimeke ko zala bo ta eza ya mo wana te longo na ba makambo yo ta oyo wana oyeleka kina lelo eza ndenge mususu nkolo ba maka phrase wana te na pesi yo réseau toko maka bongo te il faut être parent na pesi exemple namoni soirée moko tchelanga image wana namoni de la forêt ambassadeur de la paix mobala maman pasteur muleki ya frère Patrice éducateur de masse muto alobi azo no culture na biso ezo beba bana moko basi bavandi basimbi na lipeka boy bazolo ba soirée moko ezawa soirée eza mikolo soirée moko ya fest parce que na kolo bande bana na ba utiliser te yo ko cha image bana wana bazolo baza âge moko na exaucer na gladi est-ce que ya ko ndima exaucer alo biloko ndengwa na télévision mais pourquoi tout tika bana ndengwa na baloba na kisasa musicien pesanga musicien nini o toyebi na Congo akoko ndima mwana na ye ya mwasi aya ko biloko ndengwa na au détriment ya bato musu ba olingate pourquoi vous sacrifiez les enfants comme ça est-ce que ce talana mwana zolo mwana moke minere soirée oyo sokoza na simate ko yate wera telema dota azoseka so wera fera panza téléphone na ye muta lobby eza mwana wana wera be par circuit alors on est au sano benga pe na roza téléphone na bandolo ba na téléphone na bandolo ba tona mettre Chura Moma bana lobby bêtise téléphone na lo bakatango ngai mais wera se continuer oui parce que tout le monde tato sepela parce que to saka boy to cha wera loko to lo ba wera na mono to mono ndeza la normal to cha Johnny Hallyday ou bien Michel Sardou ou bien Michel Maka ata Gims ata Dadju makambo bomba sala zela pardon zela papa zela to sala kana ba Gims sawat est-ce que pour beta soirée faut mona moko yalo ba ke soirée za soirée ya fest non te wana zepe soirée wera te ezaki soirée ya bana wana te ya oh mais papa yetango vandi wana en tant que mutu o ya za éducateur et puis parent il faut laisser mona wana stop kata image wana na niveau na ambassadeur de la paix bloko ko lekate mais tranquillement za calme ozo cautionner omoni eloko yo zolo ba yango moi na Congo ba congolais bazo comprendre des démarches ya bandeko na biso ba combattants ba résistants ce sont pas des bandits ce sont pas des voyous même biso ba sportif réfléchi boy tout ça ba bandité on est déjà responsable de comprendre makamsus parce que lokola gouvernement 18 ans to le kamabe et que ba agression les gars qui na ba vie kengo et les gars qui na ba oyazaki muta anerwana et nani vimo de muta anera uta oleka na aéroport boy à l'époque wana boy donc bato ka ni sondire ba combattant est égal à des bandits non ba combattant bato bazana Europe bazana bango pe bien yo yebi que tozana poto tous les combattants bazana mandako na bazana bango bien mais tango bazolo manga mboka oyo parce que oyo ezoleka na mboka eza inacceptable bande ko nga ba congolais azolanda ngai image obino botala kate na RTNC ba kotika la kolakisa bino te soki bazolakisa biso tous les jours awa na poto mutu no fe beba okoko croire ngo te net image amona kufio ni lakisa balakisi yango tala nanu babomi batu na este intrusion salami wana
bon frère à Mouzitou moi nous a porté parole à gouvernement azo le bétal un incident moko muké azo bien un incident mort à personne batu bakufi des milliers femmes violées batu azo kima balongwe na mboka na bango balongwe na pays na bango bazo kima il y a le bien incident mutazo bien un incident za na kisasa tota mona ba girofar na girofar aza na bagarre de quoi le bien incident est-ce que zo mona ngweza mépris pe injure pour na ba congolais porter parole azo la bloc na télévision qui lui a dit de dire ça? C'est le président de la République, soi-disant. S'il était président de la République, il veut dire non, 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 non. Bato ako kote la kabiso boete, baboyin bato bazongi pe betebi keza bango. Na tanga mobutu eleka boete, même tanga Laurent Désiré Kabila. Yo nanga to yebi to zaka na kisasa l'époque wana. Brazzaville azako boka ba obi mongo zako koma na kisasa boy. Na kota kinsuka. Laurent Désiré Kabila bi soki bo continuer sous boy, na sa réplique. A beta ba mortier na yebi sio Brazzaville ningana. Lobi na ngona tongo. Parce qu'il y a un rapport de force. Mais nous, les Congolais sont abandonnés d'eux-mêmes. Congolais, c'est normal. C'est ça le premier moment de Zolinga. Moutounio Sosana qui ça comprendre que ça ne va pas. Papa Mboka est en courante. Miginye mama ezate. Mboka ndo zomo ezana biloko nyosu me batozo émerger batozo ma campagne comme une forage pompe foko. Batozo souffre. Zomo na meke souffrance yango. Batozo me la bombe. Mais mboka wana so ba vandika nyeto lobate miginyema mais to kosuka na mboka wana wapi? Il faut que les gens se lèvent. Yo nga na azolanda nga atele mapolo wa mboka na ye. Lobi wana ezana ba mboka nyoso tezaka biso te. To ke chura mo malembe. Lo zo reprocher ni na Fachi Beton. Loka oyina mama mboka. Na zo reprocher irresponsabilité. 2 incompétence. 3 il n'est pas capable de gouverner le pays. Pour nangai proposition na ngezali à lâcher faire nenge François Hollande lâchaki. Soka linga bima bien babetele maboko alongwa ndenge façon Hollande alongwaki parce que nenga ke déjà na ka dimaza wana poka dimana lobaki likambo ça fait longtemps ye wana lekit a intérimé omoni kuna papa kokwa cour constitutionnel azali papa wana muluba do bazo zela ba programmer na deuxième mandat mais premier mandat déjà hier ça ne va pas donc déjà l'irresponsabilité D tala ba irresponsabilité ram balukela ngo solution te ministre wana mona kibasa mali bazaki na Bruxelles azoli ne bantabawa na babiloko na bango encore filmé wana izaka na ba chaka formule belé ake kuna rama ko expliquer ngo te ole ba longolango ole ba longola ba révoquer azana ye ministre le ko za beau frère na ye l'irresponsabilité 555 abatno suba voyager ya go pass ti le ba futa rango ije fo bazo komisa lelo alinge cha tellement face du monde alobi ke mbongo wana viandre kimbuta sa so ngo bino ba kongole bo futa nyongo wana pendant 5 ans ceux qui président de la République azaki mayele ou bien azaki responsable fallait pas benga déjà bato bazonga mbongo wana traité président de la République soki azaki mayele ko traité non attention responsabilité attention on a déjà président de la République face déjà mayele bango pas certain to ko na niveau na te nazolo bana yo bato bazolo nanga ba ebité za président na yo nga za mboka na biso o biso na bino bosenga ke bosenga ka congolais nga na senga mututé bosenga ka congolais za na pouvoir yo na benza basala grâce on a limité congolais kino le tinga na yo bon okuko matende oko traiter ba défaut ya musala na osala mais mayele nzabe jamais ko pesa biso na pouvoir jamais président zo na mokila azali basé belé mais tu vas c'est tout sur la question pardon c'est là sur le place wana en France bon bazo traiter Macron l'incompétent et c'est Macron incompétent yo landa la télévision France de mutu moko doit tout ne président français habiter na France dans na présenté bobo mutu wana batuni lelo Zemmour na ba débat ba sala batuni bango lobi président Macron bi wana imbécile c'est illettré atobi sa France na biso baboyi mutu wana te ce sont les qualifications ba mais yo beto bomi ote mais to ko permettre yo to traiter président pas si bosiko bato ya yo zolo ba bato ya Goma fallait ba Hollande yo na Ituri ba mona ke bango bazo kufa mutu azo sala lelo côté ba ko traiter ndedi répondre biso ka juste ba kito tout non lelo état qui congolais état qui diaspora tu vois moment entre Kabila, Joseph Kabila, ancien président, na Fachi Beton, ou président actuel na Congo. Vous préférez na. Et le Gomoro papa na le on préféré wana te. Kutu zo pesa nga kanda. Ja kombo morote. Te basé le Gomoro. Na zo no na iba to landa nga ba yebi. Na yebi so pourquoi zela na yebi sayo te papa. Ozolo bana moto ya za maile yo kanga na yebi sayo po bato zo landa nga baza la fixer. Ancien président azozo mbongo ko leka batunyo suna Congo so mona na mboka ni. Ba uto bobeta na YouTube. Ancien président ya France va toucher à combien va tout salango va biku te leke belé muta va toucher ba 7000 ba 6000 va bien leke belé là français mais Kabila toucher à combien pour ni batikele mbongo wana mais en attendant financement école gratuit ezate en attendant école gratuit na Congo ezate pas pour le makambo ete za sonemi ki nyakola boite de okomona yo nanga to yebiki to zaki na parc moko biso to kola na zoo oketala banyama ke na zoo le loko mona ba miseleke tu mbatika la kuna
bon yaka bango mona jona jarre ba benga bango te mais biloko nyonso eza na kinga kati pourquoi yo va na France awa yebisanga parc ya nani ya François Hollande yebisanga parc ya Nicolas Sarkozy. Ils biloko monsieur eza nango simple on comprendre que hier ça ne va pas. Hier ça ne va pas bien sûr. Le lo Kabila ngo za sous. Soko solo bien sûr on discuter pour. Aza sous président. Aza président. Le lo auto za diplôme né ya doctorat si je me trompe pas ba photo bo tshela biso ya doctorat. Aza sous président te bo. Oui c'est qui singai. Soki Kabila aza docteur azu diplôme nini? Ya doctorat. Bongo Félix c'est quoi azu yani? Azala déjà licencié frère. On a botanga une école mon non bon président moi na na tuni yo botanga ne te kolie mon botanga wa na ye na docteur auto kumisa Kabila wa to bi Kabila auto zo nini doctorat bongo siko frère wana zo ya Fatino na vérifié mais na limite je suis sûr que les gars te ko sekate les gars on va ba ko ba ma ba tika donc atanga tika toke président na biso soto yo fier poza na poto soko zaki na kisazo ngolo makambo te bata poto donc opinion les réfléchis mais yo tala kapete fete fier na Fachi Beto oui poza na poto poza na kisasa mboka obike lelo ko bongisa mboka za kwa famille te parce que tu comme moi par exemple moko lelo yo na famille na même subota wibana momo na même sou débat na bazoko motu mais yi alors ça les fort ya obongisa nation na biso mobimba wana ko nation za famille te yo na moni ozo vivre na Singapour yo za na mondo te y a pas de souci yebisanga le oyo na peso ko question moko très facilement yebisanga le oni bongi na kisasa oyo yebi yo tika kisasa mokala est-ce que na Congo ba ono kanga débat ndi ko kanga ba policier bo bakangi bango pona nini bazo yiba mbongo ezongi mais déjà to ba kanga soko kangi mutu mbongo ezongi te c'est que za détourner te yemo omoni siko place ozo que tika côté on eza okoka eza ma place mingi bakangi Vital Kamerhe par exemple lobi kazwaki mbongo retournement ya basotu muto makambe belebele yemo kwa kikuna mbongo na lobi mutaza intègre lokola ya zate est-ce que soko traiter mutu wiba koza l'intègre longa kuna terrain on eza makamati toke manga musique to na musique ozo reprocher ko phénomène nini pour annuler ce concert non mais nazo repo batu mingi bazo mona ba annuler concert wana batu faut comprendre batu reprocher te mais ba annuler en plus ba annuler concert avant trop concert ezananu le 27 novembre to zananu le concert ba annuler pena na ba date milai wezaka ya phénomène batu ba ndibele ba mituna peso ba question ba tu ba mituna migi peut-être ba annuler concert parce que V au samba le 25 si to éviter est-ce que venir au côté ligne de cause est-ce robima omoni siko ngana zo pesa maloba pesa maloba on se va de batala rabiso ba annuler concert en 3 va batu ba mituna peut-être même suninga au samba le 25 on dira obimati yo mundila annulé des concerts bien avant pour nous redécevoir ba fanatique na été bon peut-être ba musu ba miti ba annuler concert avant pour na ba covid troisième vague ya vaccin zo il paraît bon on a selon standard azali mutabi c'est biso ba to vérifier pour to ba précision pour la troisième vague ba musu lobi bon pour la troisième vague ba musu lobi ba annuler avant pour na ba combattant ba plus de 10 000 lettres kotaki la préfecture pour l'annulation concert à Kofi c'est ça en fait non c'est normal batunde congolais zo yebate ce que yo nanga tozola na de quoi zola nanga au moins na ba annulation nyonso ba annuler ba concert o ba annuler wana ba tiango na 2022 landa po congolais atanga kate ba annuler te pour na covid match zo beta mao équipe ka covid te ba marche zo sala mao covid ki parate te est-ce que ba concert zo beta mao oui mais ba prolonger ya ba oyo mususu ba tie yango na date intérieure mais na kata bato nyonso bazaki na arena bazongisi kofite neti sozo comprendre tala papier wana bien sozo na ndako zwango lisusu bato ko na intérêt ba ko intérêt mona bato bazalaki na bango programmé bango nyonso ba tie bango na 2022 ba reporter bango mais sauf yé au moni ndeto za boy to uti na aéroport tozo voyager to za 10 personnes toza na mikanda na biso ba billet na biso makamyo sou bien toza 10 to leki bazwinga ba telemisinga bozu 9 personnes bo leki c'est que ringolo bani moi suspect moi j'ai bato bazana ndako bazo comprendre il y a un problème et puis le comment nazo lingana comprendre na il paraîtrait alingaka mi suicide azana hôpital na Blamili hôpital moko privé selon ba source bande konaye parce que bande konaye musubi azaki nango d'accord te ba pekisa ki epé ba famille na epé musubi alobaki no ndenge zo kendele be kokena ngo boyete bo yo kaka ne yo lobi yo yebi ndenga salaka yango moto suki boy alors ba il paraît alingaka se suicide azana hôpital moko privé na Blamili bon vraiment place azali bon rétablissement ngala zo lobanaye la vie continue aza toujours légende atala ni makamususu mais ba congolais baza déterminé ba association belé porter plainte à au moment CCDP porter plainte bah il faut CCDP porter plainte pour un oui ba kuna na justice to ba te siko ozomona mangamento zo yango na ce que congolais le loza lokola ya lobité congolais la komo koma
Congolais à l'élo a commis kotinda email pe ko benga. Si ko le 25 wana ba Congolais nyo soubazana ba roya na Versailles ko accompagner. Mais concert c'est déjà annulé. Quoi accompagner pour si ko moni place na zolo ba place to comme mabe parce que bras de fer les gars qui trop. Bras de fer oya ki na ngona ba Congolais na loba ki ngona émission na yo. Azo décision responsable. Échanger nini. Asaka Koffi Olomide, ils ont toujours les gens. Nengaza on a toujours, asa toujours nengaza la kanaye. Et le comment échanger malgré ba dépenses salami. Mais na ndenge Congo ezokende c'est bon. Et mon unique ça le comment échanger nini. Échanger le côté. Échanger pour nanga échanger le côté à l'avenir. Parce qu'à venir les a su belé. Ni nous reproché. Non, on a reproché le côté az artiste. Ce que monique peuple na yo, oyo bazako linga yo, oyo basomba ba disque na yo, basala ba téléchargement na yo, oyo ba komisa yo ndengo zali. Bango malingi lisu makamwana te. Tirer conséquence, c'est tout. Ni nous bozo senga na Koffi Olomide, concert est déjà annulé, ça déjà simbi souté, faut changer date, faut luka sal musu plus tard mais na bata on a première chose faut luka pour abeta concert dialogue. Nazo mona image mo ezo circuler boy bal batato lo bo fali aloba ki neti so mona gango. Oh fala lo bagi mutu fa beta na poto fa benga. Obige ba congolais bazana makamte aloba gango par mamsusu tellement il connaît et récit qui malgré pas si aloba ibongo mais aloba ki te ke yem dazana clair ba conseil te na limite fali ko ba bon. Donc akoko mana ni va pas ibi to tu le stress, voilà to tu le stress et puis bon so aloba ibongo za lokola ezape mutu ba misi bazana ndenge na mo bazala na ngoma musu ezalaki tango amoni ke na bitumbo ezalaki ndenge mboko zo tumba mame abeti quand même ayongo mone makosa ko mais alobit te ke yenda tika na clan libela te to ko mana terrain te ngana zo reproche na ko loba na boy o senga Koffi nini Koffi Olomide pour la prochaine date ya concert na poto en tout cas première yeka o senga bino concert loko akanza Jean Goubal tika na zo na makam na zo loba na ibi bato zo la nanga ba imam na loba loko akanza Jean Goubal Félix Wazekwa président Jibem Piana Weranson to cité le Banyoka Longo tout le monde ceux qui va tirer conséquence à Makambo ba comprendre pourquoi Congolais a commis boy et puis ceux qui bazana besoin musa na bango zonga ponanga balonga na makama politique et osala bango grand mais ceux qui va ba santé ba kota lisu touro et kozala plus pire que ça on attend que conseil na imam na zoloba ceux qui va kozala maele ba zonga na ponanga baluka na moye ba sangana bango munyoso to ata ba sangana raté mais ba sangana nanu pour Congolais mon attaque enfin ba pese na tambote basangani tana no bango nyonso pour l'instant ba vandi ba bi bon bato bazolo baza ba Congolais biso toza ba Congolais to komina bango na bras de fer pona ni eza pona likambo tel bon to luka moyen moko to ko sala to zongela bandeko na biso ce qui moyen c'est pour bandeko na bango na ba yi bango nyonso tout ça fait 3 ans Facha na pouvoir ba mission otangi Félix Wazekwa Koffi Olomide Weranson Jibem Piana ba sali ni na politique hein kasi tozo reprocher bango to monte kasi ça fait 3 ans Facha na pouvoir nimto na pouvoir Weranson Jibem Piana Félix Wazekwa Koffi Olomide basali nini soki na lina kende na obomba ba mono no wi olobaka malamu wera uto yemba nzebo moya Félix atinda gete olanda kango te nzebo yum tko yo tuna bato zo landa ngabo chango na bato zo landa ba ibika yemba nzebo ni wera Félix et puis tuna ngana zona ke no bien eloko ni bakoko ko sala obe basalite do ba finga Félix pona bino te tozo lo bango et puis nzebo nyoso bango bako yemba pona Congo bafuta bango za gratuité franc congolais nazo lo ba futa bango tokufa pona musée bafuta bango mbongo nyonso bango basala keloko felete basi andumba yango na bitika na biso tuni la question on a lobini na tunyo na 3 ans ya pouvoir ya Félix na kibokonzi na wera JB Félix Wazekwa Koffi Olomide basali Félix nini ba soutenir Félix Fachi na nini basali Fachi nzembo wapi babeti concert wapi pona Fachi bango ba komisi biso na étape oyo tango ba soutenir ki Félix c'est là kasi tango ba soutenir ki Kabila yango Kabila monique ngalo kwa na kimi na makambo oyo tika na cha Félix ba bundana na ye c'est ça Kabila c'est pas Fachi quand même si le chef de l'état mbongo azo leki na mutu na pouvoir attention il est chef de l'état et le problème yango na pension na lobi boye ba argument bozo boye la musique a toujours comprendre était jusque là te yo comprendre na moté comme ba jalousie ba misi ba comment na l'art comment ça la bino mité ma pasi ba misi ba comment la danger bino ndeti moi genre yango ba argument parce que le lo olo ba ke ba misi ba tika politique c'est bien bon mais le monde le wera salité quelqu'un yembi la Fachi ben to mon compte na mon obi soni mona yo ke pa na yo là Koffi auto dénoncer c'est là non problème mais olobi tika na bisa yo na yo ki soni mona ozongela yo na la réponse na ozongela yo tango zolo wa baza ba bonga ba salabo et c'est Johnny Hallyday ya ko lo ba na mapango na ko bonga na télévision bino toujours ba corbière na zo bengeza bino voilà les encouragements
découragement bizarre azana ndaku azana elamba yo kanisi bilambo la taka bazana ngote elamba la ti mise pour la tango yo osombi kiss mais comment toi tu peux se rabaisser jusqu'à ce niveau c'est ça on a tout ma politique baza actif na politique ti le balongwa te ti le on tozolo ba bato na baza toujours na bata pouvoir il faut balongwa ozo reprocher ngala tunyo kofi na tunyo ma mise nyo sauter lelo kofi no mide ala na biso déjà sur le bibo s'il vous plaît mettez toujours c'est cette question nga bandeko ba na biso ba mikolo faut ba comprendre ba congolais belé ba lingi musique zo na poto ba congolais mususu ba lingi musique zo na poto te bandeko pe ba tala rabino ba na posa ba comprendre bolinga nini bozo na posa nini lelo o nga na tunyo kofi olomide na tunyo ba weraté JBT Kofi Olomide concert est annulé. Prochaine fois, après 5 ans, après 10 ans, soka na poso beta na poto. Avant ya beta na poto. Churamboma. Kofi fois ça la nini. Na zongi sona no boy. Ya on a iso na bi yo faut que les sous se documenter. Muto tuninga question parce que tozo nga ko charger parce que ça déjà na passé. Donc déjà a raté concert na ye, azan état mamuso za normalité. Mais tango ya tunaki biso, atunaki ba congolais, est-ce que bomona ba mora ngo wapi? Nazongi suka po mona maele o mona ke makamboso lo ozo lukande to lo mabe na ye mais azalo kola dans la minute azalo kola boxeur moko azo bunda combat a poli do ba che ya poli mais adversaire bando beteli sus batiraka sur corbiarte mutu wana tunaki biso 80 millions de morts bazaka biso ngele sutune so akolo basubongo siko tango zolo bandengo wana siko docteur mukwenge prix Nobel de la paix apesa na mokila kosa yo omoni ndenge ba intelligence sala mikolo na ko bato na bakufia na tanda mutu na tanga zolo bana kasi mutu to tunanga question koke nalina kende te poso na ke bargimeze belé na kotombokisa bato non c'est pas comme ça bango mbakolo bandengo wana te bango te bato tangelenga kombo soko landi bono ndo tangelo moko okomuna que c'est trop grave basi ba baby si trop mais on peut les réparer il y a toujours une issue de secours les alliés to ko réparer yango mais yango na aussi ceux qui ko réparer ça makamuna nga moko te ça tous les congolais en général mais oza molobi la peuple voilà yango na mais quand je dis peuple a aussi nga Kofi asala nini afinga fachi beto ayembele nsemo bakele bambwakela liginye mazara yo za la émission politique au kokate na yebiso boye on a posé émission politique tenga na posé musique na tout na yo ba congolais ba landa biso ba mourir bonne musique ba landa biso musique Kofi c'est bon concert est annulé après 10 ans Kofi a chat date après to pese ba chance ba bonne guérison mais ça ne yo tsolo ba kiaza gravement malade alors tout ça là il pas non ngaki aza ba ngina mo problème mais siko ça va ko gaza na guéri déjà information na wapi ouais bandeko na yemo kaka bandeko Kofi ba benga oui ah bon bon mutazanga bandeko azali mais ndeko Kofi na robi on peut information mabe to suka wana papa okena ngo musika te na lobi boye batu wana si à la longue au moins congolais azali mutabosa na mamebele soki ba changer fusil d'épaule parce que ne to que ne pas ça na Congo soki to moni na au moins to kendao soki to moni kaka tito koma na 2 ans oyo bato ba komi naître ba koti na makambo te je crois que ligne ko bouger na zongi si oboy soki na 2 ans etikali to moni implication na bango te na makambo bazongi naître ba comprendre makambo sou bien bazongi na traiter na bango issue de secours kozana donc so ba yembeli fachite bazongi naître pour na yo et puis ça sonne trop ba yembela ka mukonzi te pesanga mboka nini mise okecho ayembela mobutu papa zela papa za calme yo za na poto te exemple papa yo moko ba pesa mbongo kenda Congo ocholo bango ba pesa mbongo pour na sport na bino mais ma musique pesa ma musique papa omoni François Hollande basi Yannick Noah a supporter ma yembela ete na ite sozo kompa makamona zo neke mutu nezo ezo ça te kulumbek ezo peso mutu passe omoni nani Johnny Hallyday azako soutenir Sarkozy mayemba te soutien ezaka koye nazo lono ka phrase nazo lo bato aza mayele bazo landa ngai soki ba longwe na makambo yo ndenge peuple azo linga dans 2 ans ou 3 ans etikali solution malamu ngobima eza nango simple soki ba longwe na zolo na télévision soki ba longwe na makambo di vrai et que ba tali pela ndenge makambo ezali ba komo mona pe pasi ndenge ba to so na diaspora ba tinda ba mbongo na bango tongo midi poka bazo mona je crois qu'il y a une solution bona selonga. Merci fidèle internaute to comme je te faire la fin émission na biso merci na bandeko tout balandi biso merci na Lionel Mayaka Pongo merci pour la réalisation Lionel Mayaka Pongo merci na Djogo Lionel Mayaka Pongo merci na ndeko toza connecté branché merci na A+T143 ba dans biso na Kinshasa total ma bien na Congo na A+T143 merci na ba tout baza connecté branché Maître Chiromoto je te faire la fin émission na biso bandeko ba comprendre net au ça l'émission bandeko ba comprendre bo tu ba commenter parce que to ça l'analyse moko ouvert na bino bandeko ta biso dernier message les lots musique et bêta na proto est-ce que Fachi pas au bon nom non de toutes les façons que sur le bin on est salinga soni trop do yo ozo cholande ba mission mais indirectement normalement na tuni bato azola na opesa nga budget ya ministère de la culture ça combien ba na budget même temps
bakipaka nango mpe bango na kisasa te mpo ngai nde naza boso na yembeli oke bazobeta ngai bazonyokola ngai ifu na intervenir okufeli mutu wana bazobeto bazokisi oti bakomiso par terre azotala boye ese mutu wana alingi yo bato baza mayele bacomprendre même bakonzi na balingaka bango te je me souviens Jean Gouba alobaki phrase moko alobi ntango balingai bayemba lepoke wana mokonzi moko na kati bango alobi longola baministère na makambo oyo kokotisa bango te aboyaki bayemba bango mo bayobi te tokoyemba Jean Gouba alobana bainterview na ye donc yango nalobi bigi maka obi nazolinga koloba makambo ebele te mpo na nini parce que soki otali bapropos ya bato bazobimisa mpo na bandeko na bango tokokoma boye te pasi ezali mingi tomona pasi soki tomoni pasi ya Congo ya congolais mokolo oyo omoni bafugan babundi pendant combien d'années lomboka na bango ezoki na maboko na bango bakobina bango mpe baza na bamusicien baza na baartiste mais basalaka nde biso tosalaka te donc soki mboka ezongi tomoni mpena ke ça va c'est bon mais ngai Félix Tshisekedi nazopesa ye crédit te soki mpo na ngai conseil en tant que congolais a se représenter te et osala ye bien ko se représenter te na présidence de la république parce que aza déjà na batu nyonso tu oyo azolinga bimela déjà président bato nyonso bazomona et puis soki alinga azala grand balongwa na Denis Kadima balongoli mutu ya ramo wana batali makambo mosusu otoseka po ali ozomona eza difficile donc soki bakomi wana je crois peuple akozala apaisé na bana classe ne bazobimala bakoma kufa boye tozokende na guerre civile na sepeli mingi na ndeko Martin Fayulu président SID alobi boye na solaki ne mpe na téléphone na yebisaki nga alobi ndenge tozokende boye oza na place to bakolektion ozala président de la république seni oyo babatie Kadima kuna cour constitutionnelle est impossible bimisa peuple na balabala ou bien zana ça yo makamoko bimisa peuple na balabala o ba rosi ba kufa yo za na poto a ozotinda Martin Fayulu bimisa peuple na balabala donc massa c'est vous peuple to perdre mutu mais de Gaulle pourquoi faut peuple na tanga histoire yo est-ce que yo kosola ki neto zano a yo junior zonga ki ko makambo ba so kabiso ba seka yo de Gaulle asala makamana ba kufa na France mais azaki libanda après ayeko ya basali bavandisi makambo et puis na kati ya France ao batumba roi na roi na bango liboso bakota bakate mike tanga histoire en France ko makambo te to so la mama France te to so mama Congo siko Congo eza fulu peuple na balabala wana Congo eza fulu bazokufa yo na Congo déjà non Congo eza nango fulu bazokufa yo na peuple na balabala ko tinda no eloko te ngolo babongo na tinda trop est-ce que ça droit Fiston Manisa joyeux anniversaire ko tinda peuple na balabala c'est kasi yo bazokufa c'est normal parce que yo mo zona o ko kinité mais na par exemple mais yo ça mo lobela kini ziato sola est-ce que yo kangai Jacques Ndalaza ana boloko poani et pour makambo et bakanga ke mbamo c'est là et mais pour makambo mais adekona quand même mbumaza adekona ite eleki le grand France ati lukuta nani jo abenga mbuma bakanga na poloko poani nani oyo mtekona nga ya yekuta muta kabila oyebape vanda soki mutu alobia akobeta mutu mbumelingo wa munduki kate voilà toi Ari Magie aza na prison poani musicien tala papa tika na koloma yango leso miki tolo ba musique kuna te biso na bango ba yebi ke voix tozoke toza voix ya malamu voix tika les voix ya balabala j'ai na saluer respect ya Martin Fayulu nenga lobi ke peuple se prendre en charge maintenant on va travailler ces peuples là peuple wana kotika la kana passe ya courir za la te yo zolo bangano ataler tozalia tala mwinda neza libanda nde toza ato lete miso zongo za la bien mais kende bazana na kinga na masina kote na uti kuna yani ya mapela kuno tande bazo vivre ozo seka pwani kende tala bazana ngaba kende tala bazana barumbu on ne peut pas laisser les peuples comme ça merci pour na merci pour na volonté za na chaque fois to invite ko oya ka pe na air pour respecter rendez-vous na biso merci pour na le to sugi à la prochaine fois soki basije zali to benga yo encore une fois de plus merci n'habitez sur la dernière minute. Si merci mingi kana ba Congolais sur l'andanga l'air est dans la rue l'air est comme l'air ko na balabala mboka nyonso tu ba libérer on kaka na balabala bota l'Afrique mobimba wana ba dictateur on so mobina balabala te ba tika pouvoir te lokola tozana ba soldat na moyi na Angola place tozaki ngana yo premier fois na mo Angola ba Angolais ba marcher oh na ka mo ba bimina ba on landi en cascade na ba soldat na bango na ba policier na ba soldat na bango bazo bima na balabala ba rencontrer na Angola ba policier Angola ba sécuriser peuple olingo kasi ba sécuriser peuple ouais na hôtel ba marche na ba sécuriser peuple bon ya bino wasani non na bi rencontrer non moi il a pas que longwa kula ya biso wasani lo ba vérité ba biso wasani bino to botinda peuple ozo masasi siko peuple ya Angola c'est pas pareil avec Angola peuple ya Angola tanga zo marcher na soda na ya za peuple azo buka pété azo yiba pété bon ya bino ba yiba on buka non soda zo beta lacrymogène avant muta bima
donc ça normal yo moko na sepeli po bato la ninga na suka nango comprendre que kuna yes ça ne va pas vérité vérité na sepeli po comprendre vérité pour na le toucher machine yango qui passe yako yo linga toi toucher combien na yo donc je crois que merci mingi na ndeko so la ninga rika ka muteko loba na minute to na voix musu to ko lekate voix musu ta part balabala pour na ko changer changement pour na bandeko nga ba musicien je crois que les sons eza les sons moko très grave na yebi ko délai appartenance bozala ba fan na bino zo sepela pété ba misu bolanda biso na télévision ba pona ni ba lobby boy il faut te lo boy parce que biso to otala makambo yo zo monate sentiment to otala peuple azo kufa na sima na nzala na mboko eza na orna coltan mutako ko vanda te na Congo akufi na maladie ya $100 mais ba kundie na 4000 c'est inacceptable mutako vanda na Congo te azo futela ndako ya $100 ba sengi garantie ya 1200 azongo wapi na mboka Congo mutako fana na Congo te alamuki banda tonga zo batako liani na suki na Bombe impossible donc et ça et il fait changer banda ki ndengo na te Congo na onyo tozana ngo tokoza la bongo te mais il faut des hommes forts les hommes courageux des audacieux au ba ko payer au péril de leur vie ba ko payer prix donc tous ensemble na bino bandeko ba musiciens ba vanda ba bongama issue ezana ngo oyo kaka salami we déjà ba comprendre ba baza maile ba tirer conséquences ezate que congolais lingi yote ou bien zo mona que yo za mabe te ezaka ka que congolais wana 80 millions de personnes ba c'est péritalo ezapé légitime ce comme on est légitimité luka terrain d'attente ko sola yango na pesi appel plus pour na moni ba baza rappelé on na ba imbela na politique te Jean Goubala zo les devant na moni vena biso loko kanza Jean Goubala bi da tiki atikini tiki makambo atikini na atikini tiki makambo yo te akotika bongo te ba yebisa ye tiki ba luka terrain bazo kufa papa abia tiki po ali tiki na yega alika ba kufa mingi sanga comédie na biso munena na makoba kasi politique mutebomi yo na lobit abia tiki na tu na po ali comédie wana ndeko kadiombo azako finga omoni ketetika zo lobaka po yo mutabomi ete mais ngana biso ka Jacques Goubala bi atiki wa mutia mabe yo eza miso musique donc il ngolo ba gouvernement eza na problème merci mingi na bandeko so balandinga je crois que à la prochaine toza la susu na yebi ke malobo na zoloba ba misu zo pesa bango pasi ba misu pe zo mona ke tozo ke normal o pas moneza normal te l'hôpital les susu lo ko comprendre que toza na haine mon côté contre ba frère na biso mutu monta lo ba ke ba ko pesa le lombeli abimi na nzela chewera ou bien che kofi ba che waze kwa che congolais mo sala ngote mais tolika ka bazonga na bo moto o bandi ko bazolinga c'est ça c'est simple ezana ngo lika bitumba te merci na régie Lionel Mayaka Pongo merci beaucoup merci na Aigle Michel Kombe Aigle tu si bino so na mariage anniversaire conférence de presse il faut confier à na moto dans adresse na bureau pour cameraman na numéro ko kanga maso ba image bungi donc Michel Kombe Aigle pour na mariage na bino il est bien tranquille avec 8 caméras et ça la marathon ba fête mais il y a ça réaliser ngo bubenga biso to ça la bino service à pied Michel Kombe Aigle mariage anniversaire conférence de presse clip concert à prêt pour nous réaliser une image qui toko pour Nabino. Merci na Arsène Moussaï, Nouvelle Énergie de Paris. Merci de retour à l'épisode. Jimmy Chimanga Pro de Chapelle. Oh, Jimmy Chimanga Pro de Chapelle. Na profiter na pesa. Maman de 5 Motebele, maman de 5 places aux Olandangai. Carmel et Carmelia, Chrissy Moma. Mali les gars. Melvin Moma na Luanda, Denisia na Paris. Merci mingi place aux Olandangai. Merci mingi na Lino Sponte mon Allemagne, levé où tu na tour. Merci Mingina, Maman de 5, Carmel et Carmelia, Chrissy Vimboma, Melvin Boma na Luanda, Denisa na Paris, Aimé Chamwanga na Bruxelles, Mireille Tangama na Bruxelles, Maman na Samuela, BBC Fungula na Louvière, levé où tu na tour. Na tour place Bozali, Mbotebele Mingina Bino, Mbotebele ba Congolais so balandingai, boko melanga na se, boko mona. Yo ça sur YouTube te. Oh, na ça c'est mi tupani. Mais beaucoup de choses là. Na sala YouTube YouTube na oleka ka ndi na zo leka boy. Pour lo moni siko. Tout so la belika wa sentu. Muto alinga contacter nga seulement na WhatsApp. Plus 33. Na lo ba ona nenga kisasa. Pour maman ko za so pesi numéro na ngata na lo ba 90 wabi. Ah papa tango ba 90 na check 80 na bakisi na 10 et comme 12. Donc plus 33 7 51 77 80 na nenga Bruxelles. Plus 33 7 51 77 80 benga na WhatsApp to sola. Merci l'imbattable Churambom. Merci Arsène Moussa.